Seigneur remorque oyo ezana liboso na biso. Et ça là que qui panne. Banda ça fait déjà troisième jour. Alors tant que je suis panne, mon ninga sikoyo auti likolo ayeba kite. Siko azoya talaka ndenge ngombe eza likolo kuna tango siko azo kita mbangu. Nde siko orke camion mususu ya ezalaki ya kokufa donc neska les deux camion mibale ezalaki kokufa place moko. Alors siko moninga tango auti likolo fika ezalaki butu nde eye koze ke apanza bango mibale accident salima. Et alors on est au senga na bakonzi ya mboka, il faut batiaka pe quand même militoi. Na nzela oyo po puisque nzela ezokotsa mbongo ebele ya kosakana te. So bakonzi mususu bayebi te ba mususu soki bayebi so ba osala ba ironie. Bayeba ngo kete 230 dollars to futa par remorque. Voilà 6 essais. Ne ba mususu bazo futa ba 260 dollars. So mbongo nyonso wana ekotaka na ba poche ya batu ou bien kendaka na maboko ya l'État. Mais nzela eza malamu te. On dit les choses claires. Un d'abord que yo za cameraman. Na ko respecter yo na respecter ba konzi mboka. Mais eloko nde to ko senga. Et tant que to za ba population, tant que to za ba public, oyo yemoko président de la République azo bomba biso azo batela biso na Nzambe. Mais ayoke la biso mawa ke pona nzela oyo, nzela eza muke. Donc pour la intelligence na biso nga na chauffeur remorque. Mais ndenge to sala ba croisement na nzela oyo, et sala biso pasi tala na biloko nyonso ezabu. Et ça solution ezate, nesika ngane na sabo. Ndenge na sabo na koma kia banana 19 fer. Ya lobby ti lelo. Bosiko imagine nanu, est-ce que ba yoki ou bien ba yoki te. Mais soki ba yoki basunga biso. Bon biso to yaki abanda lobby na ba 0R. Tokomi awa embouteillage moye kuta ko bouger ezate bino moko botala ka mituka ndenge tanda mitokoleka ndeni nzela ezokotsa mbongo tomoni te ta yo moko tala ka population ndenge ezala ba mituka totiki mabota totiki bana efuto zonga na bandaku biso toza basi banda to bimaki na lelo tande tozali est-ce que biso tokofanda boy tala nanu kotoyo ata yo moko papa tala biso la mama tozo défendre ba mama mboka oyo ndeti Congo central kota mbongo ebele péage to futa ba mbongo comment fait-il que toza na nzela ya mukie boye ba bikonzo biso to fotaka bino boza wapi bo sala so musala toza ko sala ngo to fota bino ba voto ba pesa biso ba mbongo pamba misala sala mate gouvernement c'est une solution mi konza mboka bolanda biso 3 jours ngo to na zamba 3 jours ngo base une solution bazolia mbongo péage mbongo l'état bazolia mbongo péage bazolia po basunga biso population basunga biso te pona nini pona ngana bia président de la République je peux pas gouverner na ba sala le côté ngana katika wana tokomela depuis na tongo loki banda kuna nanza to fatigué. Il faut pas faire l'anzela aux trop mouqués et quand ça en bon mi tous ont mal été oh pas faire l'anzela munene 300 francs vraiment et simba 4 jours to comprendre te bana 4 jours to sala to kende te siko to suka wapi to uti kinsa mfuete banda kuna tikoto atko réflexion kulingo entre kolofuma to umele soso mona na te yango ba konza mboka te mbongo ezo sala na nzela oyo ezo kende wapi yete somone loko moko te gouverneur ni à mais 400 000 francs congolais péage na pour 400 000 francs congolais d'abord on devait ba 3 mois exactement 4 ba parti au laxi ba parti ya bien Maman lobi nini? Nalobi Félix sera koraté atika la Chine ramba zongena na ye. Bongo siko Félix a sali nini? Elo mo sali. Oui, a sali nini kasini? Yeba sali Chine. Atina baki na biso 100 jours déjà c'est le kaki. Azowela ka kuna ko sala ba sote moto na ye kuna na masina. Aya ko tala pe a biso to uti lufu. Depuis lobi fallait to zonga na ndako to saka awa. To lielo te to za mbongo te. Est-ce que ça passe Siko mabo sande nini? Est-ce que mai
eza pembeni mpona luka mai musika na sukoli te banda lobi na sukoli te eputake ye aza mpona bamama mama Denise aya kozwa biso ake kozwa ebelebele ya bato kuna efale kozwa biso bafaselomo tokomi ya 300 jours azosala nete eloko moko te atika Filmez,